Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. bana kini bana kanda mabele ba na tetu modo ba faso ba lobele bino lelo awa bana pote bozo nyoro la bango trop yango lelo ke brise coule pena bi jamais rata na li passe de kiso ba bi lelo jamais pena diaspora de ce pardon to ko loba ya mbanga ye na loba parce que makambo e komi suka li passe de kiso na brise coule eloko ni pena mimi bino pena diaspora de ce ko parler les anini. Bon, tu es le bilan par rapport à Andé Bassala Bamamna Bango, Banapoto, Yaba aventurier, tu timbeli bino déjà. So boye bouti bokani simo ba 2 euros ba 3 euros na bino na poto, boye na kini, boye na mona bino na séjour, boye baby ça va mito ba momia batu, bo panta ba mabala batu, bino bana poto. Kuna elo rezate, boye ya bo baby ça mama batwa. Donc ndé boza boye, tout biso ta mutu ngai na na poto te, tu vois. Na la poto te na la kini. Mais tant nazali parce que so na kei pour so na kei na oya na ngana okei na kei na libelate quand na sala na kei na ye na otika la te pour na oyate na ye donc ya ona lo bila bana poto botika mambo sala boyi basi na binoti ne to sala bango donc bolinga te ke boy de yango bino pe bokomi ko sala mambo boy po bino de to timbela bino o so mo jino a diro oyo ko sango na sombango cher il faut la zonga lango to comprendre bino au sala no kaute na Château Rouge ko tambola Château Rouge wana bana poto baloba ba dina bango a 10 euros baloba ki basomi yango cher na ozonga nango c'est que bosenga bango po bino abolata a Chine bango balata original donc pena o sera ngo bakasi li pasa de kisha est-ce que on dit mais normal talaka bazara oyo ya Chine te bazara on alati ya Chine te omoko yebite Neti biloro pona kuna na poto karezali lakini karezali neti ana kiniko atakare finani loro ya sonini oye na maringe pa mettre JP ekozonga neti ka moko kana yebi waso ba ku 2 kaka o ba sola bien na Belgique ba 2 na France ba 2 ne la Belgique toi à la patrie de Panama na ve na ngabu ya mayola c'est tout esili on va faire ba Freddy Nongala ba dada poto ba poto kuna na Paris kuna to yebi donc mibali ya poto li passa de kisha mibali ya poto ba aventurier oza kuna osukula bibembe na morgue ozuma 50 euros na yo oye obuba basi ba moment ba tout ya tour tozi la bino na héros on comprend tozi la bino na aéroport donc ndenge za wana toko beba na mabena ebi yo elongi wana aventurier wana lote wana bogarte tano ngano briscoule. Je m'habille très bien. Nana okitoko, nalataka bien, nalalaka posé na poto. Oh là là, ceux qui wap na balabala. Chambre mo boa 20 personnes. Boa ne loroté. Na imaka mango de kisha. Yo kande yala boy. Sai mnakini wewe migrant pote. Tant comme ya poto ngalo ya yanga na place bozapi na ya. O zelana nous non c'est lomo. En l'action chez était tio kozonga. O mona chez était. Bi ba tout temps sera au kendarat. Eloko ezate bo ba aventurier bo tika kwa mbuye biso awa na chasa bo bebisa mabale bele awa na kini donc déjà tour to zebe na aéroport ya tour déjà na zebe na aéroport na mona lo mote malunga ba ona na poto eloko te eloko ezate bana misala ba peintre oyo distrait biso donc boti yo distrait biso papa ko souffrir awa zulu pa nga famille ateki po tinda o okene ko tanga mais okomi kuna na poto okomi ko mvwama otiki musala classe bazuwa musala mobo osala mwelo mobo muta sankara de kuta grand prêtre à Bololé
boya kotonga ba vena ba Freddy Ndongala ba tonga ba otonga ba veko ba Freddy ba Patrick de Pana ba otonga jamais ça na bien ngabu na la no bien nakini na la bien na ka na fa na bien na bien on comprend na lo bango bakangisa ba bakangisa ndeni akangi abandi kayu akangi ale aye na kini akangi mo 1000 € na ye asali séjour na ye akakile lelo 50 lobi c'est ta bana poto babima boîte te il faut zarabu ya malo to Patrick de Palama to dia taba o mutabeta ba carton ba le club hein to ya lobeate ba motere pas fait na Eric Ngwasuma donc ba motere pas Patrick de Panama venant Eric Ngwasuma maître JP babi maringe ko ya te toujours nzamba bakar obi zanini aventure mo to utana to vana to zana na DJ Pablo na Ngwasuma en escroc ale lote iparga uti poto donc il fallait aller à côté à commander bouteille comme on fout à sanini akimi et le roté de kisha ba aventurier baba aventurier bana poto baba aventurier donc là on a betela ngo sete ezapona ko ya opana mabala bato anakini ngitake nga Brice Koulé vrai congolais né à Kinshasa grandi à Kinshasa petit propre on arrêtait pile petit à faire rigola bal solide na pesi no mbote bino tunde boza ba dada surtout ya dada donc abozo ya awa bo tika no eba sida bolinga ba tchali côté na kwa ka Château Rouge bonne lokote ba so de pis ba aventurier ebola ti boye abozo ebola ba na mboka bato ba malade ba peste ba malade ba you do ezalaka te de kisha il faut ko lobela ngo donc yango ngo lobela ngo elo sala nga kanda biso na kina pe tona ba vwe mo 1000 € ba Laetitia Kongolo ba Muna Swag bazebele ba Maureen Nzamba ya city yo yebi na yebisa yo dalia musao badalia londa ba mo ba tonda donc baza les outi kuna ba sena ko ba Jeanette Mwata o batanga bino boza kuna boza eloko moko te bwana pasi boza eloko moko te boza eloko moko te. Donc il faut aux alatos sérieux. Tous à la sérieux na vie on a sabino bande ko na ngata boza na poto tant bozo ya boya ba congé na bino boye to boite ko linga mo sena welo normal yango mama lobaka na mama lobaka yango wana il faut tant oke kuno ye ozade anaki oye sa elo mo famille sepeli kete oyaki ozongi osale mo elo mo bien famille sepela osomi mabele tant oza kuno tongi otiki mo lo mo makar mo bolo kwanga Brice Koulé na car na ngana za à l'aise. Je suis à l'aise. Poto lo belenge lo mote, poto comme ya ba rêver. Donc poto va nous na palais. Ya cop mo za o tia couleur ana kwa o telemba mo ok. Tant ozuma 100 €, 1000 €. O kangisa ngoma ta 1000 € futela ngo bio ye comme visa kuna za na ya pambe lo mote. Boye aboko sala ba bilo mo papa maboza elo te. Donc ngai pa na mwana poto aza elo te. Ba momi bala kuna. Ndeni boyela boyela ba momi na biso. Mikolo na presse, na presse, na presse, marambo échanger. La cadette des presses, Ginette Mwaka. Souka Lanzele. Na componente. Souka do yepena. Au moni sito wa. Nzambe na sito il faut zala kaka. www RDC ezalaka. Tala ndenge zo sunga biso. Bana poto botika ba vanti boyo tonga te bozwi 1000 € na bino na poto boye na kini boye osa ba aventure. Ola. Eza ngalo mettre na 7 ba jeune bana poto nyoso tout ba jeune ba age na biso. OK poto ko tanga oye osa ba aventure. Tina rien. Wana kitoko te. Malili ya pa mapoto esala we bonga bustano nga bustino za tana dekisha bamona biso te bamona biso dekisha omona ka dekisha cameraman na moi sérieux par la boy Matuba amen bon bale oboy na bien obo bino boy bité ba momi na bino wale la biso ba momi na bino wale la biso fort combien de personnes batela nga batela de Facebook Jakoko wale lote nationalité ani OK poto na bisabilo lo mo kineleki poto ponanga ba vwe mo milo ba Muna Swag ba Nadège Mulunda ba Debora Mulunda basawa bazo ya mikolo Debora Mulunda zo ya na kini na bisayo voilà la petite sœur propre ya Palin
Oh, Jakoko, il y a que tout. Il y a fallu la kini. Afala la kini. Jamais. Il y a fallu la kini. Ça n'a rien. Au moins, nous avons bris na rovana jamais car on a envie que moi aussi moi on a pote na mon a été. Tam susu ko moi c'est on pèse à la année tam susu bonne moboé a même bana mindele. Nako jamais nako linga e tam ya bona linga na envie na ni ane lote. Est-ce ko kana numéro de full? Ane lote. Na si boyoki bo comprendre briskou la lobby. Wana besoin na ngai lukanga na Facebook briskou les sat ngana auto solo la. So na pesa na pe no numéro te sia mibi popo linga ngana basi na papa mana jamais. Nga pe walinga azala po sa lukanga amona nga Gloria de Kisha abetango. Pour la kina tola ba vraiment mi. Le roi ba émeraude fulu ba Laetitia Kongolo là où le cœur de Passa de Kisha se repose. Ba vena nga ido mais mingi avenir toi lango mokonza avenir pas à la po mboka na mboka la ba vena ngo. Vous comprenez? Maître JP karaté finani le roi ndenge ni nekezonga. Yango vimba le roi levir. Na bisayo mbote pena epana bana tu ya matonge bana tu akasavu po kave se miami. Bana tu akasavu bana tu matonge bandal bumbu barumbu do ba mbote belé. Au monde ngala lobby. Droit de réponse. O pas la pour ça loba. La même ici, papa Luca biso droit de réponse Nazarana bruscule na pona bino na répondre bino GT. Bienvenue love na Italie. Check. Comprendre bruscule wala mutu na o. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.